Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre Facila. Nous sommes bel et bien avec un cadre de la Mouka, Bruno Molobé Nabino, ensemble, Torobeta Masolo et Tali politique au Yamboka Congo. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live. Je suis en direct avec un cadre de la Mouka, de la coalition de la Mouka. Au nom de moi, Namboka Bruno, à qui je salue. Bonjour. Bonne santé. Qui me dit? C'est même des malades. Devant cette émission, Tobeta Masolo, il y a Monda, il y a Namboka, Jean-Pierre Memba, aussi là qui est bel ou bien le 30 octobre. Bruno, yo Molobeli, il y a la Mouka. Ceux qui ont bien Monda, Namboka, pour yo, bilan, ils sont positif ou négatif? Non. Bilan, il y a président Jean-Pierre Memba, ils sont positifs. Pourquoi on a lobby positif? Parce que nous avons une façon de diriger. Jean-Pierre Bemba a vu Tanaye Mingi na CPI. Et Tangwa Zongi, et Senyeleki, Akutana d'abord na Libotanaye, Basolola, Akutana na famille politique naye, Oyo. Ils allaient MLC, parti politique naye, Oyo Moko Zali comme président du parti. Et à Tungi Samaki, na moi Makambo Moussou Belé, Otokoki Kolobate. Mais, na mandat naye oyo azwaki na lamuka ase bazaki mingi na diplomatie asali mingi yango mona alekisaki tangu naye mingi na poto ke na mboka parce que kuna nde bisika abandaki koluka kosolola na baninga mususu na bato mususu bazali pe na souci ya ko bunda bitumba oyo pona Congo ekende liboso. Donc, la diplomatie, bozo kumba makara ndenga diplomatie. Mais surtout zongeli tout le monde qui mona mboka moiska tumba pesa ki bâton ya coordination. Bon les cas pekara a bolobaki bo rasura ki population congolaise. Mais tout le monde a monda na ekara peuple o bino bozala ka tout le temps pour communiquer na bango ne bazako se plaindre que le bakemona mboka asali vraiment et l'autre côté na o bango ba causer là. Diront monda na ina coordination ya mutu ya la mboka. Batu oyo bakolo bakasali l'autre côté ezaka batu ya mutema mabe. Parce que biso moko tolobi était asali lo. Et l'autre loko la ligne o ezali madame, il faut yeba que diplomatie ezalaka visible te. Diplomatie oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba sali biso moko toza ko reconnaître kasali lo. Même na niveau ya cité. Tambola partout na Kinshasa. Kaka bino balobeli to. Eza biso balobeli te, eza baimboka nyonso bayebi te mwana mboka Jean-Pierre Bemba asali lo. Ngai na yo te batuto koya koboya po ata yo boyi lelo bima libanda baimboka bakoyebisa kasali. Biso ba o toza mpona kolobela kaka tozwaka pa baimboka yango te arapeka a kolobela kaka baimboka wana. Kasi baimboka wana nde biso na bino mais madame yo yebi ete biso tango toyaka to biso tango toyaka awa toyaka te ka kolekisa tana biso na bilili. Biso tango toyaka oyebi ete tokendaka tina niveau ya C tokendaka nayo. Tango tokendaka tobengaka ozala kati. Donc tosolola kana baimboko bazali bisika na bisika. Même na niveau oyo bamususu bakomaka te biso tozika otiki mutuka okeyo koti na poto ici faut yeba kaka baimboka bazali kobika lolengini. Donc toyebisi yo keno baimboka bayebi ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba asali o esengela kiasala. Tokoki koloba te kasali eloko te. Asali eloko madame. Est-ce que la population va vraiment causer la naïkaka na lolenge ya bon français to na ndenga ya bolopoto to bando va causer la ndenge otomona ki aleka ki avant ye na bando sala ba eva kolobela pe lisu su combat na bina vérité des yeux baimboka bayeba ki ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba alekisaki libu ebele na CPI isengela ki pe azwa moi repos donc repos na yewana ata kwa zalaki na repos mais sengele ki pe abunda na kati ya lamuka parce que azwaki mokumba ya lamuka mais abundi na ndenge sengele ki kabunda asali mingi na diplomatie ekosenga nde oya koya
lokola moninga azalaki mingi na diplomatie ye aya akita sur le terrain yango toza kozela basasio wana esalema po oyo akoya wana ameka kosala oyo ndeko akokaki kosala te oyo bino boza kozela wana peut-être pour un problème personnel, CPI, l'État te permettait vraiment à exercer vraiment mon combat qui est na kati à la muka parce que bayimbo quand bazo benga d'autres na tunela non de corona bruno est-ce que le problème personnel ou affecter pour politique mon combat ba pesa na kati ya mouvement tout na kati ya plateforme la muka non problème ya famille tant même biso to tongisa makana nzoto okana ki osala likambo boye tango utobenga na tongo na ya soki natongisa maki na nzoto ese nakokaki kokoma awa kokaki kokoma te soki peut-être babengi ngai que non peut-être famille na yo moko be baboti na yo bisika bazali kuna moko akwei yebisa ngai na ya koloba ubena kende kosunga moboti na ngai c'est ce qui s'est passé avec le président Jean-Pierre Bemba atako azalaki na mokumba ya kokumba lingomba ya lamuka mais azalaki pe na makambo o etali bomo na ye o etali libota na ye parce que azali d'abord père des parents azali na mwasi na bana oyo baza kozela pe ye asala quelque chose pour na bango lolenge moko ba imboka baza kozela ke Jean-Pierre Bemba asala quelque chose pe pour na bango donc Jean-Pierre Bemba asalaki ngambo ya famille parce que atikaki famille na ye mikolo ebele oyo bato mususu ke non 10 ans bota mwana mama banda depuis une année si akoma 10 ans donc ezali mibu ebele donc esalaki ke non atikaki famille na ye pendant mikolo ebele et qui azongi esengeleki afanda pe na libota na ye asolola na bango akumba pe lingomba ya lamuka ndenge esengeleki kakumba Mboka Bruno Lelo Baimbo Balibaye en réalité qu'est-ce qui se passe entre les leaders et la coalition lamuka Mambutumbu Tezari, maman mini, ou ça les locaux naïe, par rapport aux deux, vous avez dit non, on a idée moko, puis na combat moko. Mais tout le monde au fur et à mesure, tout au pour ça na, maintenant tazo ça la moi et locaux naïe pembeni. Et locaux n'y sont les gars vraiment Katia, leader ya coalition la muka. Maman Graciela n'a confirmé que la muka est à côté de la malade. La muka, moi n'amboka. Moïse Katumbi muto azwaki mandat ya liboso asalaki musala na ye asali passation entre ye na président Jean-Pierre Bemba président Jean-Pierre asali pe musala na ye et comme sikoyo ngonga ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba na oyo akolanda ye pona biso toyebi ke non ekozala peut-être président Muzitu muto akokumba plateforme la muka donc eloko moko te ya soki kowela na la muka ou bien kokabwana ezalité la muka eza kotambola malamu ba leader na biso nyonso to na tangeli wana ezala président Eli Martin Fayulu ezala mwana mboka Adolphe Muzitu mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwana mboka Moïse Katumbi bango nyonso bazali malamu bazali kosolola bazali à bon terme madame donc muntu oya koloba ke non la muka ezali na bakita kita wana ezali kaka baini ya la muka bazali kolinga bamona la muka ekwei nde bazali koloba ka biloba loba bisika ndenge mais biso moko bato tozala kana kati biso moko ba to solola kana ba leader wana to yebe ete ba leader na biso bazali à monter Motuna Moke outi vraiment aussi quand on landi moko ya émission face à l'actualité il y a moko pa landra sur Congo live mini alors bitunde langa de Gobuino yango combat ya vérité des urnes et ça combat personnel ya mwana mboka Martin Fayulu tout ça vraiment combat ya coalition la muka ezali combat ya coalition la muka ngayo nazali koloba est-ce que nazali Martin Fayulu nazali Martin Fayulu te mais nazali kobunda pona vérité des urnes ezaka combat ya Martin Fayulu ye moko te eza combat ya ngai na yo ya ndeko azali kotala biso nyonso to simba na pona to bunda na likambo etali vérité des urnes parce que soki vérité ezalité na monoko ya bato vérité ezalité na ba institution ya l'état mboke kotambola te madame tokoki kokoba te ke mikolo nyonso tozalaka kaka tolobelaka kaka likambo moko na 2006 c'est Jean-Pierre Bemba qui était élu toki na ba el maponomi ya 2011 monsieur Papa Tshisekedi wa Mulumba, père son âme. Moutou Abganya qui m'a pronommé. En 2018, c'est président Fayulu.
président Fayulu nde aganyaki bisika nyoso ba mboka bazali ezala ba bazali libanda ya mboka ezala ba bazali awa na kati ya mboka ba yebi ete mwana mboka Martin Fayulu madidi mutu aganyaki maponomi wana et alors ceux qui tolobi ke non mwana mboka Martin Fayulu aganyaki nde to sali mabe non ezali bitumba o to kobunda pona mbala ya sima tango to kokende même na maponomi o ezali ko ya ete to yeba ete ceux qui ont gagné il faut diriger parce que peuple congolais ba pesa qui comment je peux dire pesa qui confiance na bango na mwana mboka Martin Fayulu yango baponaki parce que ba candidat bazala kebele mais bango nyonso tout bakoyaki makale kale parce que peuple congolais azalaki na confiance na bango te peuple congolais azalaki na confiance il y a président élu Martin Fayulu yango tolobi ete biso soki président Fayulu azu ebonga na été tokotika pe bitumba oyo te parce que ceux qui tolobi totika yango na 2023 maponomi ekoya eloko eko continuer lisusu bakobanda toujours konomé bato yango tolobi tokobunda bitumba oyo tina suka eta la président Fayulu yemo ko alembi alobi ke nonga ina tiki biso tokotika te parce que ezali kambo ya yemo kote ezali kambo ya ngai na yo likambo ya ba congolais baso biso nyoso tokobunda na sepelaka na papa Mosengo tamba tunaka ye batuni me bino bozolo bakaka ke non président élu Martin Fayulu ndi aganyaki maponomi e bongo bitumba yango boko kene na moti wapi na sepelaka na yano na ye papa Mosengo alobi nakokende na yango titango ya kosuka mais bikai Bruno naza koloba na lobi biso tokokende na yango ti mukolo vérité koyebana ça veut dire eza la président élu Martin Fayulu alemi bitumba yango biso tokozwa yango tokokende na yango tina suka kolandela motuna motu mususu epesa milaki lisusu balobi mwana mboka Martin Fayulu aprometaki population na bayimboka kia kobandela baélection wana na ngonga moka moke na 6 mois mais ti lokokende susu une année yango mais tout le monde préparatif est en cours to Europe nde to c'est la soutien Europe to ti lelo yo bayimboka bazotuna baélection ngo bakia kobandela ti wapi. Merci pour la motuna ezali motuna moko ya malamu esengeli pezwa eyano ya malamu président élu Martin Fayulu biso tuto yebi ete ye mutu aganyaki maponomi tango aganye maponomi esali ete nanga akei kotanga kombo oyo eyebi ka ye moko parce que biso tango tokendeki kovote to yebi nani tovotaki mais nanga alali ala muki aye na ba papier moko akomi na biki atangeli biso soki kombo ya nani yango aganye wana soki président IDPS hein président Fayulu tango baye kotuna ye mais o gagner maponomi mais esali ete nanga atangi mutu mususu ozali pe mutu ya mayele otangi bakela sebele pona yo eloko nino esengeli tout ça le président élu alobi plan de sortie proposition et plan de sortie de crise o nga koki kopesa bino ezali kake non tokende na ba recomptage des militaires eloko ya liboso asengaka yango wana totanga lokasa moko toyeba ya solo nani aganyaki soki wana bomoni ete ekosimba te parce que seigneur aza koloba te ya bwaka na ye ba papier wana ayebi te ya tiraki ba résultat wana na biki na papier ninga ayebisaka biso alobi tobandela maponomi toyeba ya solo nani aganyaki parce que tant to ko bandela maponomi congolais akokende lisusu parce que président élu aza toujours na confiance na population na ye ayebe tata to bandeli maponomi ata mbala John yeka muta kokanya mais bazozela oti siko simo esi baza kozela yango mais sango yango tozolo bakeno akoki ko organiser yango ye moko te eza ye moko te akokoma président ya seni eza ye moko te mutu ako diriger ba institution et kosenga basangana basolola kosolola wana ne kosenga ke non tokende na maponomi ya sika pona ya solo muto ya ko gagner yende wana azwa ngwende ya kokamba mboka donc président élu aza toujours na bitumba oyo azali kobunda et puis toza ko rassurer peuple congolais que non boyeba te maponomi ekosalema ndeko Chilombo aganyaki te lokola aganyaki te Kabila pesi ngwende kasi biso tokotika yango te tokobunda ti mukolo oyo ndeko Chilombo ako démissionner ako reconnaître ete ye aganyaki te
azongisi mwana mboka Martin Fayulu bonga na ye mwana mboka Martin Fayulu a organisé maponomi ya sika pona bande ko ebi même un président Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi lolenge oyo balongola ki bango na maponomi utaki ko ezala ki lolenge longo banike na yango président Eli alobi tokene na mapono ezala ndeko Jean-Pierre Bemba ezala ndeko Muzitu ezala ndeko Moïse Katumbi bango nyonso tu bazonga to bandela totala nani akoganye mbala oyo na ndenge ya solo bazonga pona kobimisa tike moko ya coalition la muka to bazonga pona moto na moto acha pe libaya na lolenge mais on est ko dépendre na volonté ya moto mutu na mutu aza libre soki oyo akomona ke non nakotia na ngai libaya te na ko accompagner toujours candidat oyo aza makasi oyo aganyaki Fayulu akosoutenir ye oyo amoni ke non ngai nakokende na ndenge na ngai mais Fayulu ba élection oyo azalaki ye moko te azalaki na bato oyo baleki ye na mbongo balobaki ke baza na mopatas mais abetaki bango mongete madame atiaki mongete na filet donc ezala ba oyo nyonso tu bakolinga koko accompagner ye ezala ba oyo bakokende na ndenge na bango mwana mboka Martin Fayulu akokontinue toujours ko gagner ba élection parce que jusqu'à présent c'est Fayulu oyo aza na mitema ya ba congolais si le peuple congolais aza na kanda po ete bazui oyo babengaka commandant du peuple bapesi ye ekolo akamba mais baini ya Congo baboyi kotikela yengwende baini ya Congo balobi mwana mboka oyo soki to pesi ye bonga oyo soki to tiki ya diriger en tout cas biso tokoyoka soni molobeli pino to mona ki mwana mboka na mboka ya Katanga mwana mboka Moïse Katumbi ozale ko sala bel bien tourner na ye mais population elobi lolenge nini akoki ko senga ete bango ba beta vraiment maboko makasi na mololo et pas mwana mboka Matata Ponyo ya koyeba ete déjà hier Moïse Katumbi na le président honoraire monsieur Joseph Kabila Kabange bazala radio na mabulu yeki mais ko senga ete na population ba beta maboko na milolo et belé pour na Matata Ponyo ezala ko landela opposition républicaine to et là comment ils a vraiment secret na simawana madame na Congo awa opposition républicaine ekoki kosalema te biso bavotaki mwana mboka Martin Fayulu aganyaki ba élection te pona ya kosalela biso opposition républicaine non mais tourner à mwana mboka Moïse Katumbi tourner à mwana mboka Moïse Katumbi tokoki kopekisa yeke aza libre ezali pe na cadre ya parti na ye oyo alingi kofungolisa soki nini parti yango ya ye soki ensemble azali kosala batourne na ye ndenge moko pe président eli tomonaki ye awa abandaki kokende na bakambo etali parti politique na ye eside asalaki batourne na Kinshasa awa ezalaki na compte ya parti ezali na compte ya lamuka te lolenge moko pe mwana mboka Moïse Katumbi aza libre asa kosala batourne na ye na compte ya parti politique na ye wapi mabi donc wana ezali likambo oyo peut-être tokosepelisa mais kobetela mwana mboka Matata Ponyo maboko nayebi te soki abetelaki ye na cadre nini parce que il faut peut toyeba tobosanaka te parce que ndeko Félix yebisa biso ke non ya kozongaka na makambo eleka te mais biso tozongaka parce que soki tozongi totali makambo eleki nde tokoyeba wapi kote tosoki Moïse Katumbi autaki esika moko na Matata Ponyo bazalaki baninga baliaki esika moko peut-être ye po na ye ayebi ke non baza toujours ka esika moko et wana etali abeteli maboko etake moninga na ye bazalaka na esika moko tout ça pour lancer retour na ye indirectement na maponami ya 2023 bon maponami ya 2023 wana etali soki akopostule eza aza libre tokopekisa ete mais biso toyebi ete mikolo oyo mwana mboka Moïse Katumbi akomi peut-être soki azoluka azonga kota utaki toyebi te parce que tokomi koyoka ke non FCC bakendeki koluka ye ntango bakendeki kosala soki biloko na bango bamesana kosala na Lumumbashi ke non bake koluka ye soki bakutani na ye bapropose ya zonga na ndako na ye parce que wana eza ndako na ye ezaka neti mwana okoli omoni ye ke non nakomi na makoki ya kofutela ndako ngai moko oyebisi bapara ke non nakei nanu soki omoni ke non mpe sokendeki esimbi te olingi ozonga ozongi na yo soki alingi azonga na FCC alingi azonga mpona mokonzi na ye Kabila ba continuer lisusu konyokola congolais
baza libre maman mais biso tokobunda biso tokobunda tina suka tokobunda na baimboka banso kino mukolo mwana mboka Martin Fayulu akozwa victoire na lelo avenir à coalition Lamuka comment a été l'idée à moko tia libaya na oba bimsa ki rola ticket ya coalition Lamuka Martin Fayulu Madidi comment a été ça déjà lancé indirectement à 2000 ponami à 2023 était mwana mboka Moïse Katumba rotia libaya contre mwana mboka Martin Fayulu qui bel ticket à coalition Lamuka d'abord ils étaient dispo Lamuka ekotikalaka jamais kokufa parce que ngai Bruno na lobi na lamu na longwe na Lamuka na kei nanga kolia suku na FCC soit lelo ndeko Fayulu président Eli alobi ke non na lembi bitumba oyo na tiki Lamuka nde Lamuka ekufi Lamuka ekotikalaka jamais population ekotikalaka kolemba te madame soko tali depuis to bandi bitumba oyo combien ba konzi ba dirigeant ba banda ko diriger balongo to bandi kana Lamuka te Toutati na ba rassemblement papa tsike dazalaki atikaki mutu mususa kambaki toye ko kendelelo na Lamuka bandaki kate na mwana mboka Martin Fayulu Jean-Pierre Bemba puis Lamuka bandaki na Chilombo azaki na kati Lamuka bandaki na nani osoki kamele osoki nani soki nani azaki na kati donc tango bango balongo esa Lamuka ekufite ba mususu pe tango ba Chilombo bakei ba mususu pe ba continue de kolongo Lamuka ekufite lelo oyo alele ala Lamuka lobi ke non na lembi bitumba oyo na sepeli na kelina ngai kolia suku kuna na ngambo wana akei Lamuka ekufate Lamuka ekcontinue oyo nyonso madame naza ko ebisa en vérité président Fayulu ti lelo ba congolais nanu ba lengi ete baza toujours na ye zéro komona Kalamingité le 3 décembre, président Elia Zozonga Namboka. Au comment la mobilisation est salima. Au comment on ndenge ba congolais ba kokende koyamba mokonzi o bango ba fotaki. Suite donc moi Namboka ya Europa. Tozele karati le 3 to kuna aleka ko senga soutien européen ya ba imboka ya Europa kuna kozongela boye. To kozonga lisusu akeli su mobemba pas lisusu le 3 décembre. Non. Président a toujours pour continuer à tourner. A promettre qu'il biso était à tourner en Europe, en Amérique, en Congo awa yango na cadre wana itaki azamo konzi yamboka ndi aza continuer na ba tourner. Kuna zalité pour na kosenga soki lisali si soki ni azali ba imboka nde babenga kaye madame. Président azala kalali ala muki ba imboka ya mboka tel ba bengi mokonzi biso pe to votaki yo toza na bosenga na yo oya kolobela biso yango azali ko continuer tourner yango azali ko tambola bisika nyonso oyo ba congolais ba ko benga ye akokende ata tango akozonga okomona kosala lisusu tourner na mboka mobile parce que ba imboka ti lelo na Équateur baza ko benga biso mais président yakika une fois na propagande toza na posa ya lisusu tango koya akokende Équateur tango koya akozonga lisusu na Kisangani akokende na Butembo akokende na Beni kokende kota bisika nyonso tu ba congolais bazali soki ba bengi ye akoya pote ye azali commandant du peuple partout au peuple na ye ko benga ye akokende ko solola na ba imboka ezala mibale ezala misatu ezala mukama bon ye tango akomaka yo moko mona katoko ikolobela te ke no ba yaki combien de personnes ye aza commandant du peuple de partout azali peuple ba msusu bazo luka ba wele la veste na ye ba simba ba msusu ba luka parce que ye soki aleki wana ozilobi ye soki aleki wana tozaki na nzala nzalisili isifika komona président Eliboye ata madame ozaki na maladi okobika yango mona katango ayaka awa ba imboka batonda kebele po ba yibike soki omoni ata na misubwe pasi nyonso oyo Chilombo za kopesa ba congolais ba maladi nyonso oyo mwana mbo nani Gentini aye nango kopesa ba congolais parce que ya mesana na ye makambo ya kobomaka bato oyebi makambo sala ki kota utaki kuna baye na ye lisusu makambo wana toujours insécurité za ko continuer lelo na ebité soko yebi combien na mikolo misato ba congolais misato ba kufi na minduki est-ce que ezali malamu ezali malamu te yango toza koyebisa ba imboka te kolandela mutuna mususu epesa milaki lisusu balobi mwana mboka Martin Fayulu aprometaki population na ba imboka kia kobandela ba élection wana na mafungonga moka moke na 6 mois mais ti l'autre que lisusu une année yango mais tout le monde préparatif est en cours to Europe nde to c'est la soutien Europe to ti lelo yo ba imboka bazotuna ba élection ba kia kobandela ti wapi. Merci pour la motuna ezali motuna moko ya malamu esengeli pezwa eyano ya malamu président Eli Martin Fayulu biso tuto yebi ete ye muto aganyaki na
tango a gagné Maponomi et sali eke nanga akei kotanga kombo oyo eyebi ka ye moko parce que biso tango tokendeki ko voter to yebi nani to votaki mais nanga alali ala muki aye na ba papier moko akomi na biki atangeli biso soki kombo ya nani yango gagné wana soki président IDPS hein président Fayulu tango ba ye kotuna ye mais o gagné Maponomi mais esali ete nanga atangi mutu mususu ozali pe mutu ya mayele otangi bakela sebele pona yo eloko nini esengeli tout ça le président Eli alobi plan de sortie proposition et à point de sortie de crise on a koki kopesa bino ezali kake non tokende na ba récomptage des militaires eloko ya liboso asengaka yango wana totanga lokasa moko toyeba ya solo nani ya ganyaki soki wana bomoni ete ekosimba te parce que seigneur aza koloba te ya bwaka na ye ba papier wana ayebi te ya tiraki ba résultat wana na biki na papier ninga ayebisaka biso alobi tobandela Maponomi toyeba ya solo nani aganyaki parce que tango tokobandela Maponomi Congolais a kokende jusqu'au parce que président Eli aza toujours na confiance na population na ye ayebe tata to bandeli Maponomi ata mbala John yeka muta kokanya mais bazo zela côté siko simo et baza kozela yango mais sango yango tozolo ba non akoki ko organiser yango ye moko te eza ye moko te akokoma président ya seni eza ye moko te mutu ako diriger ba institution et ko senga basangana basolola kosolola wana ne kosenga ke non tokende na Maponomi ya sika pona ya solo muto ya ko gagner yende wana azwa ngwende ya kokamba mboka donc président Eli aza toujours na bitumba oyo azali kobunda et puis toza ko rassurer peuple congolais que non boyeba te Maponomi ekosalema ndeko Chilombo aganyaki te lokola aganyaki te Kabila pesi ngwende kasi biso tokotika yango te tokobunda ti mukolo oyo ndeko Chilombo ako démissionner ako reconnaître ete ye aganyaki te azongisi mwana mboka Martin Fayulu bonga na ye mwana mboka Martin Fayulu a organisé Maponomi ya sika pona bandeko ebi même président Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi lolenge oyo balongola ki bango na Maponomi utaki koleka ezalaki lolenge longo banike na yango président Eli alobi tokene na Maponomi ezala ndeko Jean-Pierre Bemba ezala ndeko Muzitu ezala ndeko Moïse Katumbi bango nyonso tu bazonga to bandela totala nani akoganye mbala oyo na ndenge ya solo bazonga pona kobimisa tike moko ya coalition la muka to bazonga pona moto na moto atia pe libaya na lolenge mais on est ko dépendre na volonté ya moto mutu na mutu aza libre soki oyo akomona ke non nakotia na ngai libaya te na ko accompagner toujours candidat oyo aza makasi oyo aganyaki Fayulu akosoutenir ye oyo amoni ke non ngai nakokende na ndenge na ngai mais Fayulu ba élection oyo azalaki ye moko te azalaki na bato oyo baleki ye na mbongo balobaki ke baza na mopatas mais abetaki bango mongete mandel atiaki mongete na filet donc ezala ba oyo nyonso tu bakolinga koko accompagner ye ezala ba oyo bakokende na ndenge na bango mwana mboka Martin Fayulu akokontinue toujours ko gagner ba élection parce que jusqu'à présent c'est Fayulu oyo aza na mitema ya ba Congolais si le peuple congolais aza na kanda po ete bazui oyo babengaka commandant du peuple bapesi ye ekolo akamba mais baini ya Congo baboyi kotikela ingwende baini ya Congo balobi mwana mboka oyo soki to pesi ye bonga oyo soki to tiki ya diriger en tout cas biso tokoyoka soni molobeli pino to mona ki mwana mboka na mboka ya Katanga mwana mboka Moïse Katumbi ozale ko sala bel et bien tourner na ye mais population elobi lolenge nini akoki ko senga ete bango ba beta vraiment maboko makasi na mololo et pas mwana mboka Matata Ponyo ya koyeba ete déjà yé Moïse Katumbi na le président honoraire monsieur Joseph Kabila Kabange bazala kadena mabulu yeki mais ko senga ete na population ba beta maboko na milolo et belé pour na Matata Ponyo ezara kolandela opposition républicaine to et là comment ils a vraiment secret na simama madame na Congo awa opposition républicaine ekoki kosalema te biso
bavotaki mwana mboka Martin Fayulu aganyaki ba élection te pona ya kosalela biso opposition républicaine. Non. Mais tourner à mwana mboka. Tourner à mwana mboka Moïse Katumbi. Tourner à mwana mboka Moïse Katumbi. Tokoki kopekisa yeke aza libre. Ezali pe na cadre ya parti na ye o alingi ko fungolisa. Soki nini parti yango ya ye soki ensemble. Azali ko sala ba tourner na ye ndenge moko pe président eli tomonaki ye awa. Abandaki ko kende na bakambo etali parti politique na ye iside. Asalaki ba tourner na Kinshasa awa. Ezalaki na compte ya parti, ezali na compte ya la mukate. Yo lenge moko pe mwana mboka Moïse Katumbi. Asa libre. Asa ko sala ba tourner na compte ya parti politique na ye. Wapi mabe. Donc wana ezali likambo yo peut-être to kosepelisa mais kobete la mwana mboka matata mponyo maboko. Na yebite soka bete la ki na cadre nini parce que il faut peto yeba to bossa na kate parce que ndeko Félix ya biso ke non ya kozonga kana makambo ile kate mais biso tozonga parce que soki tozongi totali makambo ile kinde to koyeba wapi kote to soki Moïse Katumbi autaki esika moko na matata mponyo bazalaki baninga baliaki esika moko peut-être yepo na ye ayebi ke non baza toujours ka esika moko et wana etali abeteli maboko etake muninga na ye bazalaka na esika moko tout ça pour lancer retour na ye indirectement na maponami ya 2023. Bon, maponami ya 2023 wana etali soki akopostule eza aza libre to kopekisa ete mais biso toyebi ete mikolo oyo mwana mboka Moïse Katumbi akomi peut-être soki azoluka azonga kota utaki toyebi te parce que tokomi koyoka ke non FCC bakendeki koluka ye ntango bakendeki kosala soki biloko na bango bamesana kosala na Lumumbashi ke non bake koluka ye soki bakutani na ye bapropose ya zonga na ndako na ye parce que wana eza ndako na ye ezaka neti mwana okoli omoni ye ke non nakomi na makoki ya kofutela ndako ngai moko oyebisi bapara ke non nakei nanu soki omoni ke non mpe okendeki esimbi te olingi ozonga ozongi na yo soki alingi azonga na FCC alingi azonga mpona mokonzi na ye Kabila va continuer lisusu konyokola congolais asa libre mama mais biso tokobunda tina suka tokobunda na baimboka banso kino mukolo mwana mboka Martin Fayulu akozwa victoire na ye lelo avenir à coalition Lamuka comment a été l'idée à moko atia libaya na oba bimsaki rola ticket ya coalition Lamuka Martin Fayulu Madidi comment a été ça déjà relancé indirectement à 2000 maponami à 2023 était mwana mboka Moïse Katumbi atia libaya contre mwana mboka Martin Fayulu da kibele qui est coalition Lamuka d'abord ils étaient dispo. Lamuka ekotikalaka jamais kokufa parce que ngai Bruno na lobi na longwe na Lamuka na kei nanga kolia supu na FCC soit lelo ndeko Fayulu président eli alobi ke non na lembi bitumba oyo na tiki Lamuka nde Lamuka ekufi Lamuka ekotikalaka jamais population ekotikala kolemba te madame soko tali depuis to bandi bitumba oyo combien ba konzi ba dirigeant ba banda ko diriger balongo to bandika na Lamuka te to utati na ba rassemblement papa tsike dazalaki atikaki mutu mususa kambaki to eko kende lelo na Lamuka bandaki kate na mwana mboka Martin Fayulu Jean-Pierre Bemba tout ça Lamuka bandaki na Chilombo azalaki na kati Lamuka bandaki na nani osoki kamele osoki nani azalaki na kati donc tango bango balongo esa Lamuka ekufite ba mususu pe tango ba Chilombo bakei ba mususu pe ba continue di kolongo Lamuka ekufite lelo oyo ale ala Lamuka lobi ke non na lembi bitumba oyo na sepeli na keli na ngai kolia suku kuna na ngambo wana akei Lamuka ekufate Lamuka continue oyo nyonso madame naza ko ebisa en vérité président Fayulu ti lelo ba congolais nanu ba lengi ete baza toujours na ye zéro komona calamité le 3 décembre président Elia Zozonga na boka okomona mobilisation ekosalima okomona ndenge ba congolais ba kokende koyamba mokonzi o bango ba votaki donc mwana mboka ya Europa tozele karati le 3 to kuna aleka ko senga soutien européen ya ba imboka ya Europa kuna kozongela boye to kozonga lisusu akeli sumo bemba pas lisusu le 3 décembre non président a toujours pour continuer à tourner a promis qu'il biso était à tourner en Europe, en Amérique, en Congo awa yango na cadre wana itaki azamu konzi ya mboka ndi aza continuer na ba tourner kuna zalité pona kosenga soki lisali si soki ni azali ba mboka nde babenga kaye madame
président azala kalali ala muki ba imboka ya mboka tel ba bengi mokonzi biso pe to votaki yo tozana bosenga na yo oya kolobela biso yango azali ko continuer tourner yango azali ko tambola bisika nyonso oyo ba congolais ba ko benga ye akokende ata tango akozonga okomona kosala lisusu tourner na mboka mobimba parce que ba imboka ti lelo na Équateur baza ko benga biso mais président yakika une fois na propagande tozana posa ya lisusu tango koya akokende Équateur tango koya akozonga lisusu na Kisangani akokende na Butembo akokende na Beni kokende kota bisika nyonso tu ba congolais bazali soki ba bengi ye akoya pote ye azali commandant du peuple parti au peuple na ye ko benga ye akokende kosolola na ba imboka ezala mibale ezala misatu ezala mukama bon ye tango akomaka yo moko mona ka tokoki kolobela te ke no ba yaki combien de personnes ye aza commandant du peuple de partout azali peuple ba msusu bazoluka ba wele la veste na ye ba simba ba msusu baluka parce que ye soki aleki wana ozwi lobi ye soki aleki wana tozaki na nzala isili il suffit ka komona président eliboye ata madame ozaki na maladi okobika yango mona katango ayaka awa ba imboka batonda ke bile po ba yini ke soki omoni ata na misubwe pasi nyonso oyo chilo mbaza kopesa ba congolais ba maladi nyonso oyo mwana mbo nani Gentini aye nango kopesa ba congolais parce que ya mesana na ye makambo ya kobomaka bato oyebi makambo salaki kota utaki kuna baye na ye lisusu makambo wana toujours insécurité za ko continuer lelo na ebité soko oyebi combien na mikolo misato ba congolais misato ba kufi na minduki est-ce que ezali malamu ezali malamu te yango toza koyebisa ba imboka te bomilengele mokolo ya le 3 décembre président Eli Martin Fayulu azali koya azali kozonga na mboka na ye biso nyonso to milengele pona kokende koyamba ye soko yebi ete yonde ovotaki président na yo oyebi ete yonde président na yo ezali Martin Fayulu milengela mokolo ya le 3 décembre biso nyonso tokokende na aéroport ya Njili koyamba mokonzi ya mboka ti tokoyana ye makolo ti na Stade de Martyrs côté akokende koloba liloba côté ya kokende koyebisa ba imboka tourner na yende ngasala ki soko za na posa koyeba ke no président Eli akende ki kuna alobaki nini asala ki nini kozela te ba ya koyebisa na ndako yo moko yaka na aéroport tokokende biso nyonso makolo ti na stade tokoyoka akoyebisa biso tourner na ye eloko nini akende ki kosala eloko nini azwi eloko nini amemeli biso donc ba imboka bomilengele pona koyamba mokonzi na bino. Merci moi Mboka Bruno to remis vraiment na suka émission na biso la ki sengo mingi ya ko partager na ya ko analyser ba point oyo na yo. Merci vraiment moi liloba na ba ignos ba kolanda activité na le 3 décembre. Non ba activité zali belé tant nyonso tozalaka na ba activité toyebisaka ba congolais tozali toujours pour continuer na descente sur le terrain tozali ko salaka bisika ndenge na ndenge oyo ba comité de résistance na biso bazali ko benga biso tozali ko kende ba activité à niveau ya ba parti politique oeza na kati ya dynamique pour la vérité des urnes tozali toujours ko continuer chaque parti ezali na ko salaka rentrée politique na yango to monaki mona mboka presse penge autaki ko sala rentrée politique na ye elongo na baimboka oyo balingaka ye tozali komona nani mwana mboka Michel Mangala azali pe ko continuer na ba démarche ya ko sangisa baimboka donc biso nyonso tout tozali na ba activité ya ko préparer baimboka pona arriver ya mwana mboka Martin Fayulu. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin de votre émission face à l'actualité. C'était bel ou bien Molobeli Nabino, Ndeko Bruno, Oaza Molobeli, Moko Nakata Balobeli, Yakoeli Solamuka. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci infiniment à l'équipe technique de Congo Live TV. Quant à moi, je vous dis, restez branchés en composant www.congo Live TV. Abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Audio Jungle.